moyen le pas wana mobala kota alingeli ka mwasi baza pe soutien bakabwana yaka to vanda perdre sa temps pona aolinga pe tanti permettre libanda tamso lali na chambre alingi ne mosika wana koto yo tika ki anguise ya bolingo na tike pa biso na kende ba famille so ba yi ba bunda ka surtout ba fa ba mongo yo banda mongo bakota bayaka to vanda na ebite na ebi na ngate ba mongo ndi bazala bazwa ba onde ba deuxième femme bazaka condamné na ki deuxième femme ona nga so mabo kilo la mbelinga bon to uta wenzo yana ke na pa biso eso mama ke na nga so tinga poni mabo artio sa les po biso bo studio na monga wenze ba otikela mabo kilo to otikela yo otikela mabo kilo exactement atikela mama bango atike mama ba on kuponi faut ça bois que benga o ke benga no yo te on ka pa bino mabo ki ko mosane wenze poso ngambo ba no ngaza na alliance na ngai biso normalement mo sa dali kala mbonga wenze mais ba ya ka to vendre zanga mutuna makolonde on ba tu ba vendre ko ba ya ba mi yibi atika mbongo beti ba ibeti na 500 francs mais ba vendre ka tamso akei en tout cas peut tamso la na ndaka mbalti Isa que lelo isa ba famille na bisonde ezoko malwa tozala banzala yo bima pa biso po ngende se bo bima bonga benga ba anniversaire moi 3 casiers cool yo anniversaire yo salisele kita 3 casiers ayelo moi aselo anniversaire po ngende benga anniversaire ayelo moi 3 casiers mo boye botie wana boleka kwisi na Thomson si ok mo libala wala libala anniversaire cool pour anniversaire comme un casier siko parce que l'anniversaire on va le après le temps ba mama ba on va prendre le temps ba 3 casiers ba anniversaire vous bien on va bala teo cool nanga ça anniversaire 5 casiers. Toc toc. Bonjour et bonsoir à tous les abonnés de Kuli Media. Ba Media Chou, ba Media Love Nanga. Je vous salue de partout. Là je vois nous quoi bana kalimba na zone kinga lobi. A complicité na Fabrice Lufungu, la Fabrice Lombolo, Benjamin Kalunga, papa na Raphaël Kalunga. Bana ba partenaire nangai, ba partenaire. Ma bi sponsor privé. Sponsor mon privé babi Willy Kinkela, je te salue aussi bambote no yangoana. Merci à maman Françoise Vita babi maman malamu maman mutema pembe maboko pembe, je sais pas si ça doit mutema to maboko pembe. Voilà vraiment mamie, je te salue aussi. Tonton de Vita, chérie Vita, je te salue aussi. Bob, je te salue aussi, je te dis bonjour. Anthony, bonjour, je vous salue déjà comme ça parce que je vous aime beaucoup. Oh vraiment, non, ça, vous avez toujours mon boulot. Merci Nanzamba pour ça biso pema. Bandi ko muso baza confiné libana mboka lo sambonde lo samoto c'est na bo sambela bele. Tono na besoin na bino. Biso pe tozawa tuzonyeli ba masque na biso pour na corona. Toza toujours un ba cache na biso kola maboko à chaque fois bima ki opesa ki mbote. Mbota do bo to ko boye. Bisous musika 1 mètre. Bisous Musika. Je suis avec encore une fois avec Naomi et puis Love sur notre plateau de Kuli Media. Tu es na Masolo Sika. Masolo Sika. Tu es kobeta Masolo Sika. Maman bokilo. Na bala kiote. Na bala mwanano. Je vous aime beaucoup Naomi, bonjour. Bonjour cool. Ça va? Ça va bien. Très bien, très à l'aise chez nous hein. Tellement en forme. OK, merci beaucoup. Un petit mot à tous nos abonnés de Kuli Media. Les big salutations à vous les abonnés de Kuli Media Télévision. Mingi vous s'abonner des mingi. Vous s'abonner mingi, vous partager plus d'émissions et ça vraiment bien ma casse à commentaires, bah si surtout bah commentaires là nous ndé et aussi la que musala oyo école la sous kitoko ma casse et je vous aime. Love. Mbote. Très à l'aise. Poser nyama. OK. Salutations on a abonné les biso. Na puisque ba mbote abonné à Kuli Media, vous s'abonner linga notre
Tant que Sabino, ou bien Belanzala, vous savez pour comment on te. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec Normé Pissi encore une fois. Là, si je m'en vais, histoire de ça, la mouton passé, ils ont bête, ça fait un bateau à ma bacoune, ma ninga, ma kin, awa. Toujours une bateau et basso, ils animent. Mais je ne pourrais pas continuer. Ils sont sans dire bonjour. Mes amis, mes connaissances, mes amours, bateau, babing, au côté, émission, t'es une colo, tourner, t'es. Là, je vois Derby Kone, maître Derby Kone, Namslubo, hein, Nacha Batumi, Balem, ba meilleure amie, ba meilleure amie. So, ça, maman Francine, Francine, ma mingi FM, Yewana, Dash, comment je te salue, Babi Gladys, ça aussi, elles sont phénomène réseau de Cameroun, bah mobile za ndako. So azi mobile za ndako moi qui ba les ou mais là, ils m'ont qualifié parce que na banda kuna biso ba parents na biso ba biso en charge bien té parce que toko ka couvrir na banda kuna biso té zato ki maninza les pas parents auto que mi ko tsa libala. Mi faut le bon bien libala té ya to fanda. To benga onka libala. Té libala té ya to fanda. Les ba fia na ba kinda ba ya to fanda na. Mon avis, tu perdras l'espoir. Sous ce âge, vraiment, tu perdras l'espoir. À ta famille, tu perdras l'espoir. En plus, les filles n'ont pas habillé. Ok, pas mon bal. Moi, on a payé sa valeur. Alors, ça, on y a son moté, on y a ligne. On y a na face kaka bébé reçoit ni ça yo azo côté la pe fille wana présence nao pour y force na été yo ya pas bin pas na yo mo le muto milongo la oya nao pas bango ofanda na yo fano pas bango mabo kiwa kendela oyo wenze aya saleli yo kama chi olambi oui mais sombo la bala pilolino o sa mwambande mabo kilo po sa mwambana te to mi ba ko mi pe sa valeur. So bassin des valeurs ici libiso en plus na confiance à qui bon moi si ils aussi là ils a quitté côté ba fio ba ki na ba ya to fana en plus ba maman bo kilo o bozo ki na ko la mela ba baninga ba bilubu eza en sens tenga so mabo kilo la melinga bon to uta wenzo ya na ki na pa biso et so maman ki na nga so tinga poni mo artio ça les a po biso bo studio na mbonga wenzi ko ba otikela mabo kilo to otikela yo otikela mabo kilo atikele mama bango atikele mama bango kuponi faut ça boire ce qu'il y a bengao ya benga no yo te on ka pa bino mabo kilo ko mosane wenze poso ngambo ba no ngaza na alliance na ngai biso normalement mo sa dane kala mbonga wenze pour na mo sa kenda wenze amsuma 200 francs tikala na so même sur crayon na so même sur li papa na so même bleu mon boy parce que mabo kilo kini na nga wenze ba fille wana penza ya ti tu perdre espoir te zal tozana no nzambo sunga bino tala na bible te bikomba kute makasi ba dega nyos na limona libuma nzamba pesa e bana bosko zona jeune zona makila mi baba za bon bele obana okaka ba 50 ba ko ba obala oui moninga nga vraiment un grand temps na ngai à cause de 57 ans abana 50 ans musu so no ba 30 ans ba 40 ans Prenez au bout, il y a bien nani. Pardon, Pissi, là, non, mais la même question avec toi. Ce phénomène, bah, j'en fais tout comme une amour. Ce petit ami, nous avons un ndaku. Bon, le cas un ndaku. Et pas si balek na babanga. Ngati bandaka no remarquate que balek na babanga yoto bitena kama bisa. To ko tanda na bal. To ki mani. To ki ma misala na ndaku parce que na bana peso ki osaka misala. Ezarani, zanzala ya ba famille na biso toni. Ti ezala marque confiance. Manque en confiance. Nako na ba oui, quand les personnes je vais perdre espoir. Moni mutu soko miyebite osama mombo. Et en plus, l'euro pisi à lobby souvent ming non je m'en attire mon maman de ma campisi à lobby. Maman kilo aselo wins. Você que ba yaka to vanda neza ke ekoko mande na kata lopango wa famille. O yaka to vanda neza ke mobala za anda kone. Moi tam so bae ba bolingo msupe to mona
amoni tomona alongone pa bango akeyaka tovanda babali epe baboti bana mpe babalani mais bayaka tovanda ezanga mutuna makolo nde wana batu bavandako bayala bao miyibi atika mimbongo eti bayibi etina 500 francs mais baovandaka ta mosusu akei antuka mpe ta mosusu olala na ndako ya mobali te eza ke lelo eza bafamille na biso nde ezokoma lokwa tozala banzala mwasi mosusu apréféré libala fufu ti tamosusu apréféré mobala na afandi kaka raisonné ke te na kokoso mobali tamosusu akotike nanga moke pesinga mbongo osala wenze après garçon bato ana mbetu nena nini nena nukuta akoki te alosa nini omemele charge omona garçon tazaka munena akondi po nini bakomi na charge eza juste ka que note biso bafinde tozobebisa eloko yango libala ezalaka na sens ya kala mpo bamama kala bapesaka yango sens mais bamama kala bavandaka ba 2-3 bureau esika moko bakoma koloka bandeko mais libala ezalaka na sens mais biso lelo eza baperte makambo ebele toyeba te yango ke biloko yango ezanga nango sens yango mpe bayaka tovanda yango aozwa forme mpo biso topesa bango baforme esimba te nga na okota libala yaka tovanda te ata nzala wana sokuti moto ando nga yebaza neti nga mpe nayebi zando te mpo mwaso andosela nga awuti Angola Brésil asobenga bilamba nayebi zando te akufa naki okota libala ko mobala tikela nga chaque fin du mois mbongo nasombaka liputa ya super yo kada basombe so ba super na libala ba mariage to fanda super ezala tata kuna mariage en plus pe Myriam baso yaka to fanda ba fia yaka to fanda e baba utana na makam koleka ba femme mariée oui oh nakina yaka to fanda mo la laksa ba mama na film koleka mo so ba pese la mbongo emsko beta combien de temps c'est normal mais la plupart na kati yote pisi mabalo tokenda bayaka to vanda ezaka ke mobasi abanzo fingo oyaka na nini sachet na libanda poa abengani bakobengana mo boy facile kasi ba faire na biloko te ya brisque kasi fa sa valise na kokota ndaka yaka to vanda bakobenga mo ya brisque kobenga mo ya brisque ofandika bopisika mobali bilo ya siliki mbamo bima kende alors so mutapesa mo 1500 na eza bonté raison pour ça 1500 na wana moni mobali so remarquer soit moi si babala non ba divorcer soit mobali kanga msumo afanka de lit moi akanga mbeba mo beza grave soit moi c'est pas kanga mobali na mbeba mo grave wa baboyani ka pamba ka boy biso basuta abana suba jete mbako balanga sino zo lelo est-ce que yaka to fanda bakena kena ngana uzo sumba mutso azane yena ndako omona siko ba fi wana nde yo mibali ba ko ba fier muto mwanje mbo mwala te bien ta ko olinga no yete mais azuko deso be tantine permettez pas bike ba film so yaka to fanda ba danger pas kina yaka to fanda ça sens te fi ko ta yaka to fanda danger te danger ça qui torote parce que jean côté danger cet état d'esprit et mon toi un esprit mon mire à côté ya to vendre toi préférer galérer pas bango moni des ba garçon tala ba conseil ba garçon appelle ça non kitoko moi ça fanaka kitoko si la raton comme ba 30 à 25 ans munda déjà kanga tango comme na 30 ans OK et ça âge mutacha na moki yo kinzambe déjà le ba que non tango comme na 30 ans aux ati ils ont film sous ba tontine ana 45 ans qui toko koleka moi na 15 ans exemple maman Bilabel maman Bilabel bani na deux missions ni mon bolo baké secret yango moi ça ba komi battre yo siko na ba 25 ans na OK déjà tout mutala mibalo batungisa batu ba mbuye kitoko senini esi encore peta msupe nzala elo mususu va pour mon aronde za kanzala pour mon elo msolo bilango pour déception sur kimi déception la carte jamais ils a déception et ça on kaka nzala ou soit na ebité ba mso na ba famille na bango ongai la mona ba tumzo za ke ye moko en soi ako kate mais mama na bango azotinda te yo ozani oza boza mwana mwasi déjà boti mingi beloko pe kenisa ba fille
bayaka tovanda eza zemi ozovanda na mobali atie yo zemi lakini atie zemi na mpasi abotisi ozonga mpa babino te topesa gese mawe te raison tianga zemi alembi kovanda oui topesa raison mobali atie yo zemi botala mwa po toyeba soki mpa mobali te mo fokusa inane ozongi no mpa abino yo so okangami wana deuxième mwana ye okangami wana troisième komisa mwa libala poni nende ni ensemble te bakoma bande kwa famille oyebaka identité na bango bakoma lokola bande kwa famille kulu omona oyeba identité bango ndeni ntango bo expliquer famille ndenge eza moni ye mwasi akingani pourquoi yo batie yo zemi oboti obandi première zonga pa bino comme ça bosala makambo na ndenge bien mais bino te mais par exemple biso nakala toyeba ke libala zemi eza rare même si commande zemi za so zemi na king azo zemi za pour kendo vana donc mwana mobali no oui zemi parce que cool parce que ofande se mbali na fo yo bima pa biso pour ndese bo bima bonga benga ba anniversaire moi 3 casiers cool yo anniversaire yo salise le kita 3 casiers ailo mo asalo anniversaire pour benga anniversaire ailo mo 3 casiers mo boye botie wana boleka quiz na Thomson sim ok mo libala wala libala anniversaire cool pour anniversaire comme casier siko parce que anniversaire on va na prendre tanga ba mama on va prendre tableau ba 3 casiers ba anniversaire vous bien on va bala teo cool nanga ça anniversaire 5 casiers et moi nat ba anniversaire bo ça nous bien on va bala eza passe eza passe et ça la mawa et ça la ngande mawa amoni que mwana na ye azana libala mombo eza azo souffrir mais azo kanga maka mwana eza ko kima charge mwana toza te mama naza mire te ana bo mama te so les mama na yemo pas bima le roi jeune fille oui maman aboya moi maman mususu moi je veux qui babilo moi bongo observer mama batu olo bate oza na quartier mais otala ke mama na mwana na 18h ba okanga porte oh là là te bon ça bimi so amuna ke mwana nga deja bandi obota tamsu aya na mwana nga banda so sa kikoko pour se sentir libéré de mwana il faut kende ko vanda ka esika bachela kiyo nini zemi libala mambo esimba te yo pe lo mina ba jeune fille ouais yo maman no déjà sali vie na e bongo yo muto apesaka sens na vie na ye moko muto yo muto azaka na calcul na oyo ya kokoma lobi libala epesaka nango nini te bato babala liboso tomona na biso kuna tomona biso pe elo monte ba telema na mbundu nde ba na ba end kulo mona ani lo mo ba auto chebe o marque be te o indien musulman lo ka sambela trop lo ka ngunza mutu noir ezalaka a na libala nakala ekulu nakala bamakala babala na baponi abenze chinois te abali na poni bakabele seni eye yo zela pe yo look mususu esani eya okochaka na mutu en plus ba mama o batinda bana bango bakota mabala mona zo sufu tasko tano mama soki ye moko asa mama ba mona ye simba te mamoni ke mona apendeza boye ndako mo da de bana sipe mwana simba te comme lokwa ngai na protéger mwana nga so idée na bana protéger ndio tu nika buzoba mo pe mwana ozo ignorante obi te se maman zo protéger ma place na koti li ba non et donc musu mama baby so mwana bongisi Comment t'as des bannes et le bien l'autre? Il faut au moins ma vie. Oh, ma vie, cocaine, maman, t'es ma salaka boye, n'a plein ça non, ça bon outil. Bah, maman, botika kotinda kabiso to kotaka mambala, oya kwanga na Thomson. Vous êtes en position montée. Bah, maman, n'a dit non, bah, on boye, mutu la mutu, maman, bah, ça na calcul ya vie, né. Yo calcul la vie na yo, soke simbate, na beti bien ma boko boye, bravo. Yo, bon, c'est bon. Le cause a envie au père de l'autre. Il y a motu ande bon moi. Mais tike na moi nous a tracé oyaye. Asala oyaye oya omuna. Potonga kenda ko tambola azala na yote. Ngai ne na zaboye na kokota ya kato vanda te pourquoi? Ton autre déjà Myriam Koulou. Vous êtes jeune fille olanga. O motiver nga. On le balate wa chroniquer. Ça la rodeboya yo moko. On a libana zela mutu mo apesa nga tamsu ya malongeza te moni lobby na wana kuna na boy na nga moni ata na benga la femme de quelqu'un te na vanda
Ok, libala mombo est-ce que tonton grand frère na iso grande sœur na za na poto chaque fin de mois tu n'as libala $30. Atino $30. Pesa na famille toni. Izani salaire n'est à $30 cool na ngai. Salaire $30. Après msoso mbali papa mo qui va libala. Onga mona va film so la nya yakato fanda. Zangi papa la goma pambo. Azana ngote pona nika si mama te mama zo tine ya fanda ko moni libala isa na esengo te libala ezala na nka bongo libala so la ndika ozwa o mo libala mobala bongo te isa en sens te basi musu wapesa wa $1500 pa mibali pe ndako libala pe bazali ya pilo lilo bazali merveille masamba bina momo ngana kama na tolela nzala boy mobali musu asomeli mwasi ni voiture quand on est moi le bande assommé les carreaux jusqu'au ça fin du mois au promoteur que cool on est fin du mois on somme jeep mon boss c'est ça $30 eh si moi me suis démarche là c'est dans quand c'est $30 la journée moi encore si considère la fin moi aussi des combien combien ah ouais j'habite non pour ngai ba fi okota mabala bamikota mabala nzungu moni banda kwa mali wana odukinda kwa mali otsete manzande zapenda vanda banda tongo tipo kwa motemezi komela miliki ya kilo na place OK vanda mabala moko mais apparemment ba fille tenga conseil ba fille ba sala même si tout le monde atobeti t'es facile liba les facilité te on a risque pas moi je te dis moni fimo ya longa pa bango ya kato vanda omoni na lupango wana mobala kota alingeli ka mwasi baza pe soutien bakabwana yaka to vanda perte sa temps pona aolinga pe tanti permettre libanda tam so lali na chambre alingi ne mosika wana koto yo tika ki anguise ya bolingo na tike pa biso na kende ba famille so ba yi ba bunda ka surtout ba fa ba mongo yo banda mongo bakota ba yaka to vanda na ebite na ebi na ngate ba mongo ndi bazala bazwa bonde ba deuxième femme bazaka condamné na ki deuxième femme on a mona ba mongo mingi ba kwa deuxième femme yaka to vanda mongo e bonga te po esimba te ko bundisa yo abundisa esimba te aza brital ba buta te ba boma na la mapa on a famille ka bongo bazo bota pa ba on lo ka bote pa ba on oza pa ba on mais que au ticket pas bino c'est pas propre tout le barabo mais faut tout le cas tout tiraka ba conséquences et belé tam so muta botio a collision abimsi ba monné au tangi tu vois là on se peut bon mazanine instruction mon une fille bien instruite a ça rappelle la qualité a forcé te fille attend bien fille attend bien à côté a ça la blo mombo a comment on se calcule. Pas n'importe sur ça calcul. On va faire non, tu vois, on a un sous-bassement. Bah tu vois, bah faire ça, bah français moi, il bah kilo. Attends moi, alors bah 5 minutes, tu m'auras. Faut réfléchir. Bah faire la vie. Bah l'exa attend, t'es vu bah réfléchir ça. Que na place là bah raisonner, mon thème, estomac. Ici bah tu vois bah faire bon. Bah quand t'as bah yara to vandate. Et conseil pour les parents. Tant on bota moi en moi si. Transmettre qui bon moi si tangi ça est bien pourtant sous mambouya ba yaka to vando et les comme de côté puis moi le bac non je mérite pas n'importe qui je mérite un homme donc un homme moi là il faut comprendre que non ni nazabe ko na nzele nga peut-être de faut pas mater moi si vraiment donc il faut na balayer. Tu vois, ma fille va compter à ma fille va terre à terre. Ça fait mal. Moi je parle comme ça parce que on a les gens qui ont la terre. Non, quand elle bat terre. Après c'est moi planning. Tout le monde a qui no ba bombo tu es até. Baye, ma fille va comme robeta baton. Fille musa qui robeta ton. Azali na kata ndako alibala. Apo akota banda kama bala ne azutonga. Amami. Siko po na calcul na mutu. Exact. Adilika 5 ans. Oh, azolinga kaka ke akota bayaka to vanda na ye wana mabanga babetanga tonga. Muna combien ba fille tozo s'embrouiller. Ba ye po ba aider yo. Oui. Ba fille yaka to fana ba bota pe ko ba femme yo za yaka to yo na yaka to fana bo da 5 bana.
femme mariée des bana yoka. Merci Priscilla. Mes parents aidons-nous à vous aider. Hein, bon aider biso maman malam. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas continuer cette émission sans dire bonjour à mes vrais, hein, babi. Mikolo, moi, bah vrai, baba, maman Minki, bah la confiance c'est de mettre Moindo. Il veut Kalambaï. Moni Mboka, hein, Mboka, pays, PG Junior. Mbote no yangwana. Nenga ba wodi fapwani. Oh, yo bongo. Yo bongo nanga. Abako de fateko kinaka. Mbote no yangwana Divine de Kalume, je te salue aussi. Garçon mon boy sengabi. Basi mibali misusu ya le ba eza mabe. Pona bango malobi na ngabi Mariam pardon ton bossa bananus na wona ba copine no ba chama si joana mobali mususu pe omona zimo na batizo na ngoli bala te ya to vanda azu su mama bokilo ayene kala ndako na ya to vanda mama bokilo simbi ko maltraiter moi na bato moi si afinga echele mabe ba mama bokilo ba ni ko finga biso ba chele ezaka comportement na biso ndeza ke ba mama bokilo ba finga biso to zaka ke ba mama bokilo ba ina na ba mbasa bana. Ils ont un comportement mabokilo. Un spécial pendo boy pena mabokilo. Ngava moni ngene se ba mabokilo bi finga wana penza. So kuten pena ngapi se pe mabi finga to finga na kapumba la balta balanga. Pour notre maman, moni amwana oni ngazala rolonga na jour yo kokate. O kokata mukete yo ne faut que notika ngai. Ça sens te you ton maman zara libala na ya ko finga mtafinga ote eza sens te ba mabokilo ko mama mabokilo na ba ni to bo mami ben na bonga avant po kina banda ko bana bo ba konzaka ba konzaka ba kinda ba wenze ko la bi ngana fanzi ka pisa na fanzi na ngayo mama yo ko mino boy na ngai okay ba mabokilo botika ba system mwana botika pona bokuta na te eza sens te bo kinda ba wenze bo ya bo finga bana ba ndumba est ce que ndumba ngo na sala ngo pa na eza sens te mo to ngalinga ngana nja mo na ndumba te mo mabokilo na pardon ba mabokilo na bokuta na te. Naomi, tu as quelque chose à ajouter? Non, bah maman qui l'a batika, bah la maman bah la maman spécialité. Moi non aza moi na lokwa pe moi na muninga aza moi. Moi so yo ka susa moi lokwa pe susa moi na muninga. Iba on pe ya ka to vanda. Fo yo ka kande soni. Lengi na ndekutu mona bato mona kutu ko andima na ye. Ba ninga ba bwaka ka alongi na ye. Muninga bali sepela esala mate. Mais yo lungo sanini. Onyokola mwana muninga. Ils ont c'est comme ça que vous bloquez la porte, il y a la ville. Moi, je suis prince. Pour maltraiter pour moi, nous avons mobile. Cause moi, ils ont la différence, c'est genre masculin, féminin. Mais biso c'est ça bateau, nous avons ban na bateau. Vous êtes que non, cause la moi c'est ça condamnation. Tous ala na ban na bino. Toebi. Soumission, on est appelé à être soumise. Bino teke ba maman bokilo boya ko rappeler biso. On a rôle mon te bolingeze ngana mwana. Ki maman la mwana pe ezali. Soko linyo ye na ndenga ki maman. Ngangela biso pourquoi boswana misu nanga bo ben poli. Nkonza mtu. Ka yo sela nga wenze ndako nango sela wenze te. Nga ko taza pe kutu yaka to vanda. Mabo kilo sela nga wenze te. Mabo kilo o gangi nanga lokwa mwana te. Pour na bilobela que non du genre au côté la ka mwana o mama biso ngata mama nga kufa nga mo mama pona na mwana o peso tuninga te yo manki nga mama muninga yo mo te kapila mama muninga yo lingola sa ke za mama apela mama muninga donc poto suka te to garder bande so ki bo mama yo mama mwana no ngape mama mba koko nao donc respect alors ba fille hein là vraiment on a contre pour na ba fille ko ta ba ya ka to vanda faut to apprendre ko yekola ko zala ondima bapa na biso bapasi bisengo libala eza suka te soki libala ezala suka me biso to bana basi totangaka te me biso to bana basi mpe balobaka te ke mwasi kozala fainéante te moni fainéantisme ta mosusu féminin nango ndenge ezala te loka to abato fo tozana na kibobiso kibobiso eza tellement important. Merci beaucoup. Non, là je vois Neymar, hein?
Abi musalo za non on marque ezadi wa non on aura ki musala esalima. Un gros bisou na yo émission vraiment na déduit mon ayo car ni marque ezadi. Là je vois Anthony Kauka mon vieux, je te salue. Pédena dans le 12 aux Zalawana na Meriba Hotel. Le 12 c'est son anniversaire. Bato badinga Pédena da boya na $5 à pamba to kotiwana. Après lobi na ngoto ki on a géré maton de soso ya mobali. Le 12 3000 francs na $5 VIP. Bato badinga enga nga okaka makarana batu te $5 eza na sombi billet na yo na malos na 11h. Ba invité bazal roi ba Mike la Duchesse ba Ons Luzolo meti ba meti noir. Ah bah invité bangwana. Puis si là tout comme une biso na suka ya analyse na biso monde de la fin on a ba maman bokilo na ba tu ba ngoko taka mabala. Bon monde a fait na ngaka juste ba maman bokilo. Obolinga moni la vie maman olinga tu ko sala ki mutema mabe na bana baninga kitoro te ba maman bokilo bo maltraiter bana ya baninga banora mabala il faut botika. Ba fille opé obokinda komi kotisa libala ka bion makasi te na bomi yeba vrai chéri mundo za ya to fanda na vrai chéri tika bima zonga shebino moto pa bino bo pepa ya shebino mobolo o linga o kana ko pepa na za o monana en plus ba mama obotinda ka bana ba ken ba ya to fanda libala fufu ezanga na ota 500 fois ba ya to fanda na kamana neti oyo telanga boya ta ji ezate to botaka po bana ba sepelisa biso le monsieur bote mwana yo zuite mwana bongisi yo o comprend mama botika biso pardon to ebi biso moto sana mitu botinda ka biso te so yo esimba te yanga esimba pardon nzamba zali nzabe ya ne kuluza akata nyoso mona ekuluzu nzabe da futa da nyongo jamais ko futa nyongo 2 fois ba yaka to fanda na yo te o mérite na yaka to fanda mama bima yaka to fanda. Merci Naomi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ok. Mot de la fin et puis la salutation. Mot de la fin, maman bokilo. Comme je l'ai rappelé, au monde, le meilleur parrain du monde. Parce que bango, baza appelé, il y a quoi éduquer, babi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et maman bokilo, bon, ça vraiment misana. Bino toke na uluka ba parrain, pourtant musuto bosa nara. Bino vraiment bosa ba rôle le parrainage. Oui, bah, on parle, ni puis là, bah, on a tellement mal aux airs, on a tout vendu. Yo dois jouer le score, jouer à conseil. Oui, bah, on peut savoir un conseil pour aider, bah, comme baby saboli, moi, moi, non, ils étaient qu'on linga, moi, non, mobile. Pour ce que tu es mal à l'aise, linga, car moi, ce n'est bongo. Donc, au tient, au sungete. Tu es, bah, au sunga, vraiment, bah, non. C'est que, bah, fille, bah, quand t'as, bah, y a tout vendu. Pour n'anga, yayo, oh, yayo, t'es, au forcé, t'es. Au moins, il y a 25 ans, 30 ans. On a expliqué bino. Badin bacha. Ndi bacha 1 plus 2 est égal à 2. Batuka ndi bacha. Tcha moté ma confiance dans Nzambe. Ba mbala kutu So moi ça nous n'arrive moi mbala gumba maka. Ba mbala beba gumba maka ki mukolo. A gumba mako ko mo ba gumba ma ya mobile. Yo mona dako ka moi ça gumba ma mingi bazaka ba ko ka mbala ba gumba ma. La ba mbala mbaka trop. Bazi parabiso ba dra. Dans tout long ba dra na toyeba o tozali confiance en soi surtout. Moi c'est une phase en personnalité, confiance en soi. Donc au côté de les angati, c'était à 35 ans. Préféré aux mariage mon boy à 35 ans à Kafou. Qu'il y a tout dans mon boy à 20 ans maltraitance, hein et Simbati. Donc bah salutation là à celui que j'appelle Yannick Makwebo. Coco. Je salue mon grand frère que j'aime beaucoup, Ahmed Ingoyi, et à sa femme, Souké Lomboto. Il y a benga mi benga yokapa. Yokapa. Bano bakota mitunzinzi. Je salue le patron de la chaîne. Mes salutations à vous, les abonnés de notre chaîne Koulit Media, et je vous aime beaucoup. Je salue aussi celui que j'appelle Arcaz Ney. De big salutations à toi. Je salue Gradir, Cavani. Oui. Bye. D'accord. Là, tu as déjà à dire bonjour. Bombo tenami na Ketia Kapumba, Ketia Balimba, Naomi Boyaka, Boti na batu belé, binu so na bosani bien, na pesino bambote, barata Myriam cool, barata.
Dorcas Boyaka Fiona grande sœur propre et yeso au soin singa moni mama biso mama nanga Dorcas Boyaka Naomi Tembo Barata Myriam Cool musmo lo bara bien chroniqueuse mo azana ton abi vraiment respecter ba accent voilà te barata chroniqueuse bien boa ton na ki tout monde tondi da ki de ton nga sili kana bombe ki ngwe tondi mais ata sili ki tonda faut cette côté kamako barata Myriam Cool. Merci beaucoup. Voilà, moi je dis un grand bonjour à Miguel, le cœur de Naomi Boyaka. Je te salue, papa. On t'aime tellement beaucoup. Bienvenue dans la famille. Ça, c'est la famille. On t'aime beaucoup. Toyambi, vraiment beaucoup. Là, je vois Bronzy Yenga. Balobi Pembe, Ninae, Bototaï, Tomoni Emmanuela. Tozong, Botomoni Enoch. Hey! Babi, il passe à Neye Lévis et Yenga. Tomoni Sami Yenga, Vicky Yenga. Famille Mobinga. Yenga, Topesi Binombote. Famille Dikin, bien votre beau zala toujours à m'habiller vraiment leader. Je te salue. Babi moi n'a pas tout tongo. Mamie, et bien mamie tu vois, mamie tu sais, aider. Tantôt aider. Bambote no yangwana. Bambote na batunyo surtout balinga Myriam Cool Ba vraiment ba mona kaka ndeti kaka Myriam Cool kaka ndeti kaka bato ba junior mampuya. Et penza le barayo star nanga ou star nanga star na ye junior mampuya. Je te salue. Merci à toi mon grand frère chéri Balobi Dina l'impeccable. Anthony Kauka Dina l'impeccable. Wa to moni tozo yim qui est broli tout c'est vous. Je l'amène à Bossana. Je te salue aussi héros dans l'ombre. Bambote no yangwana Balobi le king sala maramkane to karaki. Bambote ne bino yangwana batunya so balingara chaîne bo s'abonner bo partager la émission bo commenter et ça là que mon sale qui ne liboso ngana bino to kutani prochainement. Merci, bisous, bye.